annonce oyo esalaka ke congolais de sika azali azwa ba actualité to pe ba information oyo ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo mboka na ye yango oyo bandi à travers Mbonda Ekolo magazine d'actualité Mbote Congo Kinshasa Congo Brazzaville na ba diaspora partout na conférence de fidélité au bopé sakabiso botika été Kimia Kolo Zambe e ingela o mabota mabino. Avant de faire l'édition de l'émission, il y a l'autre qui a d'abord bino ba grande ligne composée édition qui première ministre madame Judith Suminwa Tuluka à 4 missions d'itinérance dans le Congo central pour un colon de la dépré situation il y a prison centrale il y a makala pe beaucoup d'éléments lancement officiel de la rentrée scolaire et outil conseil makuna na Chika Pakuna na province il y a cassé pe beaucoup d'éléments ba magistrat ba commencer sanctionner sévèrement l'icolo le consulter pe ministère mabe au bazali kosala. Motelisi pour vous aller ébélé à notre fongoli édition la mission na bref au boye baké les formule coopération sino africain pe la activité monene au République démocratique du Congo a outi ko ça kuna na Belgique pour la kobongisa ba coopération ba secteur ébélé et aussi la mokolia mardi le 3 septembre 2024 bondi melanga qui chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na homologue na Xi Jinping en tout cas ba betaki masolo avec impact la idéologie ba détail beaucoup sur la prochaine édition na biso. Tout kaka na Chine boye baki activité ya munene pe ya makasi au République démocratique du Congo et outi ko organiser la Chine et ko sala ke ba secteur ebele le kola ya agriculture industrie mine énergie na ba misusu et comment vraiment développer avec impact de juste éléments au ya kitoko. Mwana ya Congo toyebake ndenge boza komona awa ezabongo activité ya makasi ya République démocratique du Congo oyo ezabongo organisé na Chine. Boyebake matérialisation ya forum économique République démocratique du Congo na Chine eza oyo ebetamaka entre le chef de l'État na Chine na mois de mai 2023. Mokozi ya mboka na homologue na Xi Jinping bayokalaki po na kotia masolo kitoko entre les deux pays na oyo etali coopération globale na partenariat stratégique. Aujourd'hui, la RDC est le seul pays africain qui a le volume le plus important des investissements chinois. C'est-à-dire 20 milliards de dollars en RDC, c'est le seul pays africain qui détient ce genre d'investissement. Alors, nous sommes en Chine parce que nous sommes satisfaits de cette collaboration. Ces échanges commerciaux et économiques qui sont principalement focalisés sur le secteur minier. Voilà pourquoi les deux chefs d'État ont voulu élever les niveaux de coopération au niveau stratégique pour qu'on cesse de pouvoir faire les exportations vers la Chine de seuls produits bruts, mais qu'on passe à la transformation pour les donner une valeur ajoutée. Kokabola ba relation moko économique ya kitoko oyo ekopesa ba opportunité ya développement. République démocratique du Congo, la République populaire ya Chine, Bayokalipo, na kotia masolo ya partenariat stratégique, na matière ya investissement, ya ngone ezakola kisa, participation ya ebele, ya ba Congolais oyo, bazakuna na Belgique, forum oyo, République démocratique du Congo na Chine, et sangizaki, ba acteur ya makasi, ya ba secteur local, numérique, infrastructure, agriculture, industrie, ya mine pe, ya première énergie oyo, et ça qu'on favorise, ba échange ya malamu, na collaboration moko durable sino-congolaise. Cérémonie à ouverture, et zalaki président bongo, et pas ya mwana mboka, VP Bien Transport, Jean-Pierre Bemba, représentant ya président de la République, ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Sengeli Boyebake, nyonso et salamaki, mokolo ya lundi, le 2 septembre 2024. Bondi melanga ke forum oyo et kosi la bongo mardi le 3 septembre 2024 la présence ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango bebiso tabetisika kambonda totika kana Chine boye bakeba membre ya gouvernement ba gouverneur na ba responsable ba entreprise na ba participant ebele obazé koni na kata Chine Belgique en tout cas ba rassurer que ezaki vraiment important ya ko organiser rencontre oyo pour na kokokisa coopération mo kitoko entre bamboka mibale otoza ba détail e pesa bebi sur la mboka Benjamin Kilunga wazali koni na kata Chine na compte ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Mwana ya Congo botala la salle oyo ya China World entre Kinshasa na Belgique masolo ezalaki boye. La capacité économique que la Chine a développée et par la capacité de ressources que la RDC a, il est essentiel que nous puissions avoir des plateformes d'échange
et le tenir assez régulièrement. Donc nous ne pouvons que continuer à organiser ce genre d'événements. Les mesures qui vont être mises en compte par rapport à ces forums pourront encore renforcer et les exportations et les importations entre les deux côtés. Congolais, espérer Bamona. Coopération sino-congolaise et facilité mingi. La relation commerciale, l'enge ba congolais oyo bazakuna, bazako betambonda. C'est une superbe occasion pour tisser, comme je dis, des relations, des partenariats qui peuvent aider à avancer dans le pays. Et on aimerait vraiment pouvoir se baser de leur expertise pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs. Et c'est un bon numéro na niveau de la coopération stratégique globale, la président Xi Jinping, na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, coopération sino-congolaise, et c'est la base, il y a la construction, il y a l'infrastructure ébélée, la République démocratique du Congo, et ça a contribué, la vie à Congolais ébélé, en gros, biso. Tobetisika Kambonda. Chef du gouvernement, Judith Assomino Toulouka Akati, séjour na écouté la Congo central depuis lundi, le 2 septembre 2023, n'a pourquoi Kakapo Alande la dépré, incident malheureux, outil concernant la prison centrale Yamakala, Oyo Koufi, vraiment, et belé sali pape mawa, Wilfried Samba, Atamboula qui n'est la compte à Monde École, magazine d'actualité. Mwana Congo, bondi melangaike, et Sengelaki, Akede na Kamba après. Constat le lancement, il y a rentrée scolaire la Kimpese Kuna, la Congo centrale. La première ministre a 4 missions d'itinérance naye pour Kakalaba incident malheureux Oyo et Outé Kosalema. Na boutou et dimanche, na lundi, na prison centrale Yamakala. Koko Manaye mardi Awa, na ville province ya Kinshasa, a convoqué réunion moro d'urgence, na ba membre ya gouvernement. Bondi Melangake, a pesaki bango ba instruction. Tango azalaki informé la situation wana ya prison ya Makala. Souci ya premier ministre eza ya kolande la dépré ndenge situation eza ko se développer. Nous sommes venus faire rapport à madame le premier ministre, chef du gouvernement, qui nous avait instruit très tôt matin de mettre en place une commission pour gérer la situation qu'on a connue cette nuit à la prison centrale de Makala. Il était important pour nous de lui faire rapport de l'évolution des travaux de cette commission, des rapports de 3 sous-commissions pour qu'avec elle nous puissions lever les options essentielles sur la suite de la gestion de ce dossier. C'est le travail que nous sommes venus faire avec les 2 collègues, membres du gouvernement, et nous avons reçu les instructions. Ainsi, nous nous rendons à la commission pour la continuité de nos réunions et conclure pour la journée d'aujourd'hui. Ya kota la gravité de la situation Oyo, chef ya gouvernement a pesi ba instruction pour ba réunir ba élément nyoso pour que vérité et banon. Nasuka Masolo, bondi melangaike, 20 bien intérieur, Jacques-Mel Chabani Asalisaki, réunion de crise, na ba service concerné pe, bilan provisoire et zakobima, 129 morts, donc 24 bakufi na ba masasi pe misusu na ba bousculade na ba étouffement boye bake 59 blessés oyo gouvernement azui bango en charge pe basi misusu bazalaki violé bondi melangaike bâtiment administratif greffe dépôt ya biloko kolia nyonso ezalaki détruit na incendie masolo oyo ekema be makasi yango be biso tobeteli yango kaka mbonda. Bango bazali ba champion na masolo au état social à la carte république démocratique du Congo ezali bongo Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise ce que vous allez contribuer à 500 fois congolais par jour et que permettre que la fin de l'année aussi pour la kitoko elongo yo na libota na élément signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fetaki kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepelaki to sadere na kati to komi kopesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepelaki kopesa
Avantage nanga ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kote yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemi te mususu aza te biso nde toya bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungu ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani tokende sikoyo mbangu kuna éducation boyebake madame Raissa Malou ministre d'État na éducation nationale et nouvelle citoyenneté asalisaki lancement ya rentrée scolaire kuna na Chikapa na province ya Kasai elekalaki ndenge nini yani kalosi otambolaki na koti ya mbonda ekolo magazine d'actualité. Mona Congo, bondi melanga ke rentrée scolaire 2024-2025 et bandi kitoko avec impact na idéologie. Boyebake na Chikapa chef lié ya Kasai esika wapi ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, mwana mboka Raissa Malou autaki kolonse officiellement reprise ya ba rentrée scolaire na institut Chikunga oyo eza na commune ya Dibumba 1. Liboso ba élève Raissa Malou s'adressant aux élèves, Raissa Malou les a exhortés en ces termes. Chers élèves, vous êtes ici parce que vos parents et la nation tout entière croient en votre potentiel. Vous êtes l'avenir et l'avenir se prépare aujourd'hui. L'école, en dehors de la famille, demeure ce lieu où vous développerez votre potentiel pour devenir des hommes et des femmes utiles à la société. Des citoyennes et citoyens patriotes, respectueux du bien commun et engagés à construire un Congo uni, fort, prospère, au cœur de l'Afrique et du monde. Raissa Malou alobelipe ba molakisi ke babosi na Congo mobimba ba pesi bango ba responsabilité ya ko faciliter ba développement ya ba maele ya ba na pe a rassurer bango amélioration ya ba conditions socio-professionnelles po yango ne eza parmi ba priorité majeure ya le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ya premier ministre chef ya gouvernement ministre d'État alobeli ambition na clair ya ko garanti accès moko équitable ya éducation pe ezala qualité po na mutu nyonso po mwana nyonso pe ya République démocratique du Congo donc sans exception bazwa ba chance ndenge moko ya kolonga mais esengeli boyebake avant nyonso esalema ministre provincial ya Kasai mwana mboka Bokeke Jole a remercié qui ministre d'État ndenge apolaki Chikapa lokola lié à lancement boyebake kosilisa kopesa go ya rentrée scolaire. Ministre d'État a qui visité quelques écoles oyo ezakuna avec impact na idéologie en biso to betisi kakambonda kakala o etali éducation boye bake premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka yepe alasaki officiellement rentrée scolaire mu koloneli 2 septembre 2024 kuna na kipese la territoire ya Songololo abeti mbondake gouvernement na ye bakosala nyoso po na ko améliorer gratuité enseignement de base pe azako rassurer ba enseignant po na ko améliorer ba conditions de vie na bango en tout cas disol vanza atambola kini elongo na compte ya mbonda ekolo magazine d'actualité. Neko ya Congo, Botala.
Ezabongo na lycée Luamba Tumwa na 7h30 ya mokolo lundi le 2 septembre 2024. Rassemblement moko ya munene na cadre ya première journée ya classe. Ba écolier oyo bazawana po bazongela ba classe avec impact na idéologie. Tellement que azalaki pe la mission d'itinérance na province wana, la première ministre aponaki école wana po na kopesa lego ya rentrée scolaire ya édition 2024-2025. Na o etali gratuité enseignement de base, chef ya gouvernement apesi ba explication boye. Nous avons besoin de jeunes engagés patriotes. Nous avons besoin des enfants qui sont notre avenir, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. Raison pour laquelle nous faisons le nécessaire avec le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour assurer que la gratuité de l'enseignement continue et qu'on y ajoute aussi tout ce qui doit améliorer la qualité de l'enseignement. Cela va, et je le sais, et nous le savons tous, à la nécessité d'assurer que les enseignants soient mis dans des bonnes conditions de travail. Parce que c'est par là que vous allez être formés. C'est grâce à cette éducation que demain, vous allez diriger notre pays. Oh, baké, présence, ya chef du gouvernement, et quand il s'aki, batu ebele kudape, dans titre symbolique, premier ministre apesaki, ba fourniture scolaire, na ba la classe ipo, na ko encourager bango, batanga kitoko. Avant alongwa kuna, boye baké abetaki pe, moi tout na basa de classe ipo, a se rassurer, na ba démarrage ya ba coupe, ba précaution oyo ezomi contre impact stoppé variant du singe. Bondi melanga ike, après si bana ba courage ya komi pesa na ba étude po bazali vraiment ba dirigeant oyo ba kosi ma République démocratique du Congo kitoko lobby yango pe biso to betisika kambonda soki oyebi ki ozama problème purement spirituel te physique ya kimambango et pas Ibrahim Shams azali préposé azali chef coutumier a kosali sona zela ya bokoko po ozo vraiment guérison moko ya kitoko avec impact na idéologie. Mbote bankolo, mbote bankolo, mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo, lubola baka mafunda, lubola baka mafunda, lubola baka mafunda. Mbote na bino bisika banso bozwami, ezangaye, le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams Baplan. Nazali moko, yaba coutumier, oyo bankoko batindi, pona service na bino, bantu, c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution. Lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion nde tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art kopesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali kopesa solution na pouvoir ancestral quelle que soit grandeur il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numero nyonso ezawana na barre d'écran tango contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai tokei direction la justice boye bake paquet général pour la cour de cassation bazana mission la paquet près la cour d'appel de Kinshasa Gombe ba raison ngo bozwa na kati ya commentaire oyo ndeko ya Congo bondimbela ngai ke souci eza semoko ya koluka kozongisa confiance na justice ya ko rassurer ba justiciable na ba action ya ministère public oyo eza la paquet général près la cour de cassation boye bake inspection oyo eza lancé na procureur général près la cour de cassation mwana mboka firme Vonde Mambu
oyo azalaki entouré na dit au magistrat ya ressort na ye na parquet général près la cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Ezalaki pona ko assister na ba examen ya ba dossier pe na interpellation ya ba action nyonso oyo ba magistrat ba kobanda kosala na administration ya justice. Les magistrats du parquet, j'en prie la cour de cassation, qui sont venus ici, c'est prévu par les textes. Et les sanctions que nous prendrons, c'est prévu par les textes. Tout ça pour redonner, tant soit peu, je le dis bien, confiance du justiciable en la justice. Ma sanction exemplaire est déjà prévue dans le magistrat Oyo. Bako continuer kosala misala ndenge moko ya mabe surtout na discipline Oyo batie po nyonso etambusama avec impact na idéologie. Les magistrats qui sont venus, c'est dans le cadre de discipliner aussi les corps. L'inspection va aller de fond en comble, dossier par dossier, selon le respect dû aux lois de la République et aussi à mes circulaires. Les magistrats des offices inférieurs de cet office qui seront pris entre guillemets la main dans les sacs, c'est-à-dire en dehors de mes instructions, de mes circulaires et des lois, se verra naturellement appliquer la loi telle qu'elle est déjà prévue. Conclusion, inspection Oyo Ezapo, la Koko qui s'associe, il y a le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour justice, ezala équitable. Bon dimelanga que nyonso ekolobama la journée moko porte ouverte Oyo et kozala organisé na week-end Oyo ezakoya yango pe biso. Tellement que toyebi masola justice la mboka Oyo ezako kenema be makasi mais lokola tomoni système oyo bakumbeli yango. En tout cas, tu peux savoir confiance, la fidélité, parce que nyonso ekoleka kitoko de manière que Congolais a se retrouver dans la justice na biso yango pe biso. To beti sika kambonda. Constant Moutamba ozali ministre de la justice ça ko séjourner jusque dans la cabine a outiko bimisa. Ba prisonnier ebele pe apesi ba matela pour le centre de santé à Boloko po, ba prisonnier pe bazwa kimia tout pe essayer ko vivre. Ndeko ya Congo boye bake baza bongo 33 prisonniers mokoka oyo bazwi liberté pe na kati na bango eza bongo basi mibale na ba mineur pe mibale kaka la groupe wana eza pe na directeur ya prison centrale ya Ngadajika ye pe azalaki okangama bauti ko libéré ye akangamaki po évasion eselemaki epai na ye tellement que auti ko purger peine na ye pe azwi chance ya kozala libéré azwa kitan ya kobeta mbonda epai ya patron ya justice ya République démocratique du Congo asengi ba réhabiliter ba pavillon ba tiela pe ba prisonnier ba médicaments na centre de santé ya prison centrale ya Kabinda. La prison centrale de Kabinda compte 35 pavillons dont 5 seulement sont opérationnels et 30 autres, y compris les 5 maisons pour son personnel, sont dans un état de délabrement très avancé. Hormis les pavillons, la prison compte également un centre hospitalier, un bureau de directeur, un bureau de secrétariat et greffe, un dépôt, une cave ainsi qu'une chapelle. Face à cet état de choses, je sollicite votre implication personnelle, Excellence, pour sa réhabilitation. Ba prisonnier oyo bazu libération, en tout cas bon dimelanga ke bazanga kite ko remercier ministre de la justice na aksi oyo auti ko sala. Boye bake mwana mboka Constant Moutamba apesa kilo moko important ya ba matila na centre de santé à prison pe pour ba prisonnier nyonso. Mission wana esukaki kaka wala te akitaki pe depande pasi na Mbujimai na cérémonie moko munene oyo population bazalaki wana ebele kuna aliberaki 120 détenus oyo bazaki liberté nyonso wana eza kaka na cadre ya kodésagorger ba prison awa la kati ya République démocratique du Congo na Mbujimai ba bénéficiaire ba remercier mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge apesi confiance epai ya mwana mboka Constant Moutamba dossier oyo eke kitoko yango pe biso to beti sika kambonda. Rendez-vous ya biso chaque jour to pesa kabino ba caricature ya mokalelo o mwana mboka écrit matete longo la kokotiri tirini ba proposer les biso. Ndeko na ngai moto akosa yo te ba mapango mingi tokotaka okomona papa lopango na mama lopango ba mesana na bango kobunda neti kaka bozomona na iso oyo somo moto akosa bino te mama bidenda na papa lopango ya bango libala bango ebonga kaka na bitumba epesaka somo soni pe mawa mboka eningani eyindi entre papa lopango na mama bidenda libala oyo
Somo. Kaka ndenge boyoki eza koinda na ndenge mabe yoka population pe kuna ndenge bazo kobelela. Eina oyo libala nini? Soni te boye. Bitumana miso ya bato. Esali mabe pasi intervention ekoti kasi yoka ba injure. Pesi chikala bomae zoba ya mwasi eloko oyo lokuta na balabala kende ndako bino epala lisusu te zoba ya mwasi. Tia mobali ya chanana ayoka kata soni te nakokende batanga mibali batanga peyo tia esali soni bato bakamwe ba injure leki ya tro yoka population lobi wana bamona lisusu tala bazotambola à l'aise yoka bakommentaire ya batu libala oyo tokanisaki bakokabwana mokili kasi basila soni bozoleka pe na miso ya bato bino penza population ekamwe surtout mingi bato ya quartier po bayebi façon mama bidenda na papa lopango babundaki en tout cas pele ba injure wana esengele kaka bakabwana mais le petit mikendo depa epe koko siri bino moko boyoka Ventiri donc ipona mokili ebongoki kaka bakabwana le vieux tiri pe na ngambo na ye lokola zaka vie sage bino moko boka ndenga zoloba libala nyonso babongisaka kasi bazalaka nde na dignité koswanaka mpe kobundaka na miso ya bato te yoka soniko esali pasi mpe mawa toyebi ke kosala kobunda ezalaka nango me na bamaka ba injure boye antuka bacouple mingi boye bakobongisa baesalela bino surtout bamama mapango na papa mapango antuka liboso balokataire bobundaka te bozala na dignité mpo eza kosala soni tala comportement ya mama bidenda na papa lopango epesi soni mpe mawa yango topesika conseil ya botika bakama bunda ya miso batutaka soni makasi awa nde tokomi na suka édition na biso me avant tokabona boza barappel ya batitre la première ministre mwana mboka Judith Suminwa Tuluka akati mission d'itinérance na ye kuna na Congo central pour aya kolanda depuis situation ya président centrale ya makapi bolandaki élément au lancement ya rentrée scolaire édition 2024-2025 et uti ko selma kuna na Chikapa la province ya Kasai pour bozoki élément au ba magistrat ebele bakokoma sanctionner sévèrement suite ya misala mabe oyo bazali kosala. Awa ndenga alende on a bouclé complètement édition la biso ya mokalelo sima caméra misala kitoko ya mwana mboka Benjamin Kilunga o azaki assisté na dissolvance édition esima maki epa yani Kaloso pe na mwana mboka Wilfried Samba et surtout qui réalisation la montage ya yemoko ingénieur écrit dans ma tête main bon continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Monda École officielle P bon peut ça activité à notre collègue Sango na ba primo co promotionnel tout ça la communiquer moko ya bureau administratif ya Monda École boye baké ba force ba porte na journaliste nyonso vraiment aligné à travailler na kati ya Monda École ba porte ezali pour les benga sur ba numéro ya to ko ya mbayo pe boye baké Monda École déjà ici bani ko ça ba émission en direct sur YouTube le kola ba édition ça journal bobolozongo à partir de 16h30 déjà sur YouTube Monda École officielle peu dans la télévision pour toujours là era habituel sur yebi que c'est vraiment libéralement makasi za contact ba biso la numéro ezali wana to ko ya mbola plateau avec impact na idéologie. Ce qui connaissent Azomité te coûtera prochainement dans le numéro monsieur Yassika Botika madame je vous aime beaucoup plus bye. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants.